ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Ukabola maine bale papa yo bongwani te. Atana kati na moto na yebi na kolonga. Ukatiza mabota na nguya ya loboko na yo. Yonde nkolo na mose okosakate o. Nanyako kiko sunga lokola yo mosantu. Yonde nkolo na bomoi otonda nguya balandi ya chaîne na biso ABC One batoyo balandaka émission na biso to sambela elongo mbote 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 o mabota mabino ndenge katolo baka nzambe soka sali biso ngolu poto monana na miso na bino na bato nyonso na mokili mobimba tozo pambola mama Chantal Ayao na papa Ose bakambi na ngai ya ABC One sans oublier mon cordon Jimmy Boyembe na conseiller na biso Océan de la presse lelo toye lisusu mabota mabino pona koloba na tina na nzambe biso tozwa manda epai na nkolo poto sola kanabino. Tozana mois mars, qui Dieu nous a fait grâce, yako expliciter les biso les 12 fils, il y a Jacob il a 12 mois. Bien mais la révélation c'est ça. Jésus-Christ pardon, Azaki n'a 12 disciples. Jacob, Azaki n'a 12 fils. Et moi, na moi quoi moi si. Tolobela ki janvier, tolobela ki février, lelo, tozo kota na mars. Tolobeli mars, kala te tolobela avril, torokeneti esika nzambe akosala poto koma. Tofungola ki déjà kolaki sa mois ya mars, eza na dimension mibale. Mois ya mars, ya na dimension nango mibale. Et to sambela ki dernièrement le lisu toye poto définir combo o ya mois max dans la spiritualité au comprendre yango malam. Genèse chapitre nango verset Genèse chapitre nango 29e verset nango 34. Bible dit elle conçut encore un enfant, un fils. Et elle dit, maintenant mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle enfanta encore un fils. Elle dit, ça c'est la maman. Mon mari s'attachera de moi, car na boteleba na misatu bapesi mwana wana kombo ya Lévi. Dans la pensée de cette maman, azomona déjà mwana wa misatu abotami akobendela ye attachement ya ye na mubali. C'est-à-dire maman na papa attachement ezalaki te. L'attachement c'est quoi? Toke nango na lingala ezako kangama. Tokozala elongo. Vous verrez na mokanda na Luc. Yesu atindi baye kolimi bale tango so préparer fête ya Pâques. Alobi boye bokende na mbokentel bokokuta mwana na mpate moko. Azali wana mwana mpunda no aza attaché na nzete bino boloba que le Seigneur en a besoin. Ce qui va tout bino. Bo détaché ye boyana ye. Et anon wanande ye so mataka kotaka na ye na Jérusalem. Donc, cet anneau-là, oazaki attaché, ye so tindi ba ye koliba détaché ye, po ye anon wana akoma attaché na Yesu. Akotisa Yesu na Jérusalem. Et vous verrez que tant où Yesu mataki likola mpunda, azotambola na nzela na Jérusalem batu nyonso bazoganga Hosanna 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 na mwana na David.
bien-aimé, attachement, il y a Jacob, Naléa, Lévi, Ndemutamema Kiango. Voilà na premier volet, deuxième volet à Kolobake. On comprend que ba maman ba yeba kabana na bango oyo bazobota. Je dis mais ba maman baza ba meilleure prophétesse ya vie ya bana na bango. Bango nde balobaka. Na kopeso ba illustration mibale. Ya liboso kaka na mokanda oyo tozotanga na Genèse. Chapitre lango kaka 29. Bible lobi na biso boy. Na verset nango 32. Na tangila o malembe. Léa conçut et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ribé. Car elle dit, c'est parce que Yahweh a vu mon affliction, et maintenant mon mari m'aimera. Ribé veut dire l'affliction. Vous connaissez la suite de Ribé. Siméon, Bible dit, elle conçut encore et enfanta un fils. Et elle dit, parce que Yahweh a entendu que j'étais haï, il m'a donné celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Siméon, parce que sa maman était haïe, elle donna le nom à son fils. Et vous comprenez que Koko le Siméon, la maman Nazaki haï, Yepe Sima komaki na haine pour preuve yangwana kendaki azwinde konaye Ribé azwinde konaye Lévi akotisi ye haine wana po baboma batwa Shichem. Moke Lévi azalaki nde muto yazo ya ko réconcilier bato mibale balinganaka te. Muto yazo ya ko attaché, ko tia boyokani, ko sangisa, bato bayokanaka te. Moi oyo nazo lobe pa no mutezo nanga, eza moi oyo tia boyokani na kati ya bato bayokanaka te. Bato basatachana te yo, na nzela na yo basatache. Bato yo bayokanaka te yo, na nzela na yo bayokana. Bien-aimé, Bible dit, nul ne peut venir à moi, ni si le Père l'attire. Personne ne peut passer chez le Père sans passer par moi. Jésus-Christ est le pont par lequel Oyechabisoto s'attache dans Nzambe. Moi, ya février, yango, moi, ya mars, yango okomona, Lévi loko la troisième fils. Tangu ba ange de mort ba yaki, poba boma ba premier né égyptien. Nzamba kokaika ko récupérer chiffre 3. Akoka ko récupérer chiffre mususute. Nazoba na oza mutu ne sengo pona moi oyo ya mars eza moi onkola zo récupérer yo oyebi pourquoi po yonde ozongisa matusa mwenza mapambola yo olobi ozongisa nga na bondeko na tata bolingo moko ezanga ki batu na moi ya mars eza moi ye kozongisa batu la bolingo eza moi peuple congolais na lobaka yango tangu nyoso attache-toi à Dieu. Moi eza moi ya kozongisa bolingo bondeko nesika bolingo ezaki na bondeko te. Moi ya mars spiritualité nango Lévi mama lobi nazo pesa mwana kombo po mwana o nazo ndimake na nzela nenga na ko s'attacher na tata na ye na famille na eza ba désordre yondo ko attachement oko ta famille no boza soudé na vie no eza ba difficulté yana ba problème moi ya max e memele ba makambo ebele résolution makambo ebele na vie no bien aimé ba teka on a malade ba kaba yo na tipo ya spiritualité ba kamata vie na yo tika nzambe apambola ndeko moko to so na téléphone abi pasteur ngande nazawa naza Joséphine d'Arimate mama nzambe apambola yo parce que yo salaka makambo yo batu bazo sala te yo ndo zongisaka batu na esengo bato bazanga ki esengo yo Joséphine d'Arimate oye kozongisa esengo tangu bazo luka nani akwambome Yesu nani akozongisa Yesu na bolingo atata il y avait un homme mutala lingaba monete Joseph d'Arimate aye kosomba tombe pona Yesu Masia moi oyo yo kozongisa bato bayokanaka te malamu yo nde kosala na famille na yo bolingo ezalaki te attachement ezalaki te que les gens bazonga na bolingo.
Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Nebisaki o moi o kolingate o kotla ba consciable moko bato mabe. O kotla ba réunion moko mabe pose à contre bato. O kotla makamwa mabe po bomande kona yo. Kokene ko sangana te po bomande kona yo. Kokota makanisa mabe te po boma mubeno po mwasi na yo. Koko na ebisa bande komo tozo banengabi ba couloner ya so baza ba intellectuel parce que c'est l'intellectualisme ne il faut lobaka. Tu peux pas détruire ton ami. Mais yon au contraire, zongisa bolingo mo ezalate. Sangisa. Est-ce que sangisa bande côté? Na moi o. Leviaye, maman lobi lokola ngana tata toyoka na kate. Bien mais iso ngo eza somo. Maman tata bayoka te me basanganaka. Awobi ke baba ndoki. Na moi ba ola kisaba yoka te me na butu baza ensemble. Leviaye, moi nande aye ko sangisa bango. Aye ko zongisa bolingo tata na maman. Tangu to okota na avril oko comprendre. Et tangu bazui levi. Nzambe malamu. Apesa bango parité. Abibina boza pari nanga. Muto ya sangisaka batu azalaka pari ya nzambe kabuya l'homme puissant. Muto ya sangisaka batu azalaka pari ya nzambe, mais muto ya kabolaka batu azalaka pari ya satana. Levi lokola azalaka pari ya nzambe aye ko sangisa tata na mama. Or Levi c'est le troisième. Or le chiffre 3 c'est le chiffre de la résurrection. C'est-à-dire Koufaki, Levi a kozongisa. Et yangano omoni nanzia ba sacrificateur Yesu abenga kikaka Levi. Ndeko nangai. Est-ce que vous comprenez makamona oyebisa? Na yonde famille ne faisons ensemble. Et na moi osoko saliangote, Dieu va te condamner. Parce que yoki malobo. Mama na ya zoba Levi nde aye po asangisa tata na mama nzambe na bomoy lelo to botami susu nzambe lelo yondo zankolo toye pai na yo nzambe na bomoy koloba un grand merci poza papa na maloba o mukie exaltation o changa na mutema po na peuple balanda kanga ba otozo sambela na bango elongo ba otozo lobe pai na o merci na tango nde to sambela yango to pamboli yo yango tozo netola yo nazo yemba lokwa molangi nzembo ayembi zuwalo kumu ebongi na yo mwana na mpate masanzoli yo topesi na yo zuwalo kumu mwana na mpate o mate yango ya lelo yo topesi yo nzambe topesi yo exaltation o topesi yo masanzoli o topesi yo libota o ezondima kolanda ngai moto pambo ya zangatina topesi yo merci po za nzambe kolo na bomo to kabeli yo nzambe na ngai mwa o mwa ya Mark so totiki yango epai na yo o masanzoli ya lelo yo topesi yo o mwa yango ya Mark so yo topesi yo bomoye bambongwe milate topesi yo poto linga yo na kombo na Yesu Masia ndeko nanga nazolingo bando telemela molimo nyonso eyaka na kati na yo kolinga te batu bazala taché molimo nyonso mabe o le diable ayaka alingite yo s'attacher na batu alingite yo sangisa batu tozo beta maboko tozo bebisa ngo na kombo na Yesu Masia na eko tlema molimo nyonso division o linga te ngana sangisa batu nzambe elinga te na sangisa batu molimo moko mabe molimo bondoki molimo na mvutima o ezolinga ko kabola batu o ezoya ko bebisa via batu elingi te ebiso ne ke liboso elingi te batu baza liboso ezoya ko cha songi elingi te na nzea nanga batu ba yokana elingi te na nzea nanga kongwe bonga elingi te na nzea nanga kongwe ke liboso na yo te na molimo nyonso division o ekoti na église o ekoti na ba via batu o ekoti na ba classe o ekoti bisika nyonso o mwana kosa
tata, tata okosa mwana, o makambo ya mabe, Yahweh, Yahweh, levia ye, po asangisa tata na mama, biso toye kobebisa te, toye kosangisa, me molimo ya Satana, ekotika la jamais kolinga tozala ini, Yesu Masiya ondimaka kopola na élection législative, po Yahweh nanga, ngai na koma député, ondimaka kopola na élection présidentielle, po nga nazwa kibokonzi, yango tata, na ye epai na yo, kobebisa, misala nyonso ya Satana, ya bondoki ya mvutuma, oye yaka kobebisa, elingi te tozala ensemble, elingi te tokende liboso, spiritualité ya moi ya max ekokisama te, na ekotelemela ngo, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Bible dit nous renversons les forteresses, nazo renverser forteresses nyonso, nazo kwesa misala nyonso, nazo bebisa misala nyonso, Yahweh, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ, yonde renye po ozanzambe na bomo na biso. O masanzoli aleluya topesi yo. Ndeko langa nazolinga to bondela lisu sijo yo, nazolinga to bondela sijo, bata na tele ezoza muke, mais na opeso numéro ko benga ngande bandeko musu bazo benga poto sambela ensemble. Nazo bana osiko bando tatola pa nzambe, loba na nzea na yo, nde batu ba ko se réconcilier, na nzea na yo, nde bolamu ekoya, yo zoza la pont, ozondima batu ba nyata na bango yo, mais po batu ba sangana, to bondela komo na Yesu Masiya, Seigneur je me répands, je me recommande encore entre tes saintes mains, na nzea na ngai nzambe, pesanga misolo po bato bazangi misolo bazwa, na nzea na nga nzambe, pesanga mayele po bato bazangi mayele bazwa, na nzea na nga nzambe, pianga sagesse po bato bazangi sagesse bazwa, na nzea na nga nzambe, salanga bolamu po bato bazanga bolamu te bazwa. Yahweh, nazo tatola, kenga nazala pont, ya bato bayokana te bayokana, na famille na nga, na vie na nga, na musala, na ministère na nga, bisika nyonso na kokende, na mabe na nga, yo nzambo protéger nga, Yahweh lolendo te, via mabete, Yahweh nanga na saela yo, na linga yo, na sangisa aka batu, na linga batu, bolingwe zala, que toi tu crois c'est que moi je diminue, que ce peuple nzambe, oh bazo pesanga matoy, et belé ya peuple oh bazo landangai, ba milliers de millions bazo yo kangai, bazo sepela nangai, nzambe ba sepela liboso na yo, nangate naza moto pamba, moto azanga tina, libota na yo batato la elonga, po zanzambe, yonde muto salanga, ndengo salango salabango, tomi kitisa nzambe, yondo mata, toza ba pont, po batu ba pambolama, na kombo na Jésus-Christ, nazo pambola onde konanga loba amen, nazo pambolo bisiko zali, moi oya marse si de lobo ete, le 13, nazo banzambe nangai, asa le makaminene, na kombo na Yesu Masiya, nde na bonde liboye, amen. Beta maboko place ozali, pambola nzambe, nazo loba boye ke, soko za na besoin contact nanga numéro nanga leka déjà okomona pe numéro ya cordon nanga pe ezawana numéro nangai obetika ka code mboka na biso RDC yebiango numéro nanga eza 09 98 74 29 07 on eza numéro nangai privé numéro nanga oyo mususu eza 085 045 20 52 Nazana muta yambelanga téléphone tenga mona yambaka 09 98 74 29 07 085 045 20 52. Que mon Dieu a pambolao. Bo s'abonner massivement. Tobi ABC1 et même les bino bilingi et même les bino spiritualité et même le makambo kitoko. Ce qui bo sepela ki nan makambo nzambe a pambola bino. Bye yo. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.